Maman bozana ba vie de prière. Maman zaki envoûté na place gangata au nom puissant de Jésus. Ya moni pour se sauver, il faut zo mwana sala nini? Abwa kelambwa. Kembwa koyoka mawa tombwa ko sala nini na ebité. Toi transformer ka kotina katambwa. Par esprit mende ba torturer mbwa na batangisi makila bongo. Mutwana pour sala événement na okufa ba torturer nde ko sala peke. Ekoti sa kufa pe na ba innocent. Ozomona puisque lisumu ya moto moko ekoki kobomisa pe libota mobimba. Et kondima pe ya moto moko soka ndimeli Yesu Kristo ekobikisa pe libota mobimba toute génération. Puisque bandoki ya libota ba kotala ba lobi me biso bana na biso baza bengi bango ta kebenga moi so pa ke no bengi sa famille na ye. Bakobanda kwa mvute pe mobali. Voilà, très chers fidèles de l'émission Promo des Stars, c'est Kinshasa Mon TV, Junior Diasso. Je suis là ici aujourd'hui avec l'homme de Dieu Daniel que vous nous connaissez très bien. Il a représenté des parties à chaque fois que vous avez besoin, il est toujours présent pour nous répondre à une invitation à Bissou. Aujourd'hui, dans cette émission, Torolobela Mingi Nenge Batbobengaki, Bolingaki Botuna Sine Yabaniama. Mingi la Sine Amboa, parce que tout le monde Mboande Mikolo a comme un succès, a comme un base, tout le monde Bamboa, au Babeng Pitbull, Bakomi Koboma Batouma, trop na ville à Kinshasa, et puis, il y a qu'il se la en Afrique du Sud, au Tobung Saki Moro, Yaba, ancien joueur na Bisso Ghanaen. Avec l'homme de Dieu, Torolobela sous cimetière. Parce qu'il y a d'autres émissions, on sait l'ensemble qui faut habiter sur la cimetière. Tiningana tunaye, tout naye, alobela biso biloko ni dans la cimetière parce que aujourd'hui, na ville toujours ya Kinshasa, tu remarqué en autre na bibembe, surtout ba jeune fille. Bada plus na poser au kinara na ba cimetière. Tu ni to ba nini eleka na cimetière na butu comme na moi. Je suis là, moi, j'aimerais que le réalisateur Nabiso a fond la biso. Là, je dis un grand merci à Pierrette Coco depuis Australie, un grand merci à mon ami Michel Poy, un grand merci à Hardy Kalonji, exemple à suivre depuis Mikilouana, un grand merci à Batutu ou Bazoben Nabiso. Je suis là avec cet homme dédié, frère Daniel, Amekakoye Psabiso, Makambouni Nizoleka. Frère Daniel a l'obaki na ba émission na précédent où il est kaki a l'obaki monde ya ténèbres et bomaralisus na décembre été. Monde ya ténèbres comme Koboma, mingi na janvier, février, mars. Alors, qui va préparer déjà avant 3 mois, tout comme on mois de décembre. Les autres moni yango, bazo kufa, bazo tikabiso, tout koufeli des artistes comédiens ou bazo kufa, kokodioko, na serna Suzy, et puis na Angie Nzambe, la petite fille là, tout au mona mboa utikoliai. Moussali, bonjour. Bonjour frère Junior Diasso. Voilà, le rôle est habitué à Kinshasa Mon TV. Tu nous donnes bonne santé, bonne Mikole Belé. Oui, santé ça bien, Mikole Belé, Nengo Utikoloba. Bon, à part moi, Banana Nzambe, Bazungate, na Kinshasa Mon TV. Mikole Leke santé dérangeant qui m'a déjà payé, Mikole Belé Nzambe déjà payé à Bikisi pour tout l'équipe na ba chaîne. Mososo pote nzambe ndaza mobateli malamu soki akobatela te oyo akokengela kosala mosala punda. Voilà. Mosala nzambe nga lelo na otuna ba question mingte, j'espère que ne bandele émission on a oti koloba déjà sujet autour kolobela lelo mais bat balingi bayeba osakola o expliquer bango mbwa a représentera nini na monde ya ténèbres et puis biloko nini elekaka na ba cimetière. Ok, merci. Tokomo mona bambwa bakomi ko lia batu. Wane za bambwa te. Omoni tozo kendinga na tangwa suka bana na nzambe fo ba comprendre bilembo Yesu Kristo alobaki tokomona yango nde bandi. Puisque Nathalie image wana mbwa zolanda mama zalaki na mwana mama pena azui mwana abwakeli ende mbwa. Soko landi image wanga pena anangwa. Olia protéger mwana mazui pena mwana ye mutabwakeli mbwa mwana ozomona donc ozo comprendre que ezalaki mbwa te ezalaki nde na ndoki moko ya famille ya mama wana o batiaki déjà mission ya kolanda pona koboma mwana wana
omoni donc bamonaki na kati ya mwana wana kokola na ye ana étoile ya makasi surtout soki aza mwana ya mwasi donc étoile ya liboso nzambe apesi epai ya mwasi eza étoile ya libala omoni et puis mwasi oyo aza na étoile abotaka bana pa pamba te donc bamoni étoile wana balandaki deja mwana ana balukie na bafaso ebele bamoni so tobi tobumele na ndenge boye eko-reverser trouble ekosalama mpo bandoki mpe babangaka il faut toluka to créer na nzela mo yango moni bacréer na nzela ya mbwa donc ndoki wana akoti na kati ya mbwa ndo moni alandi mama envoûté mama mpe azalaki envoûté omoni yango moni bamama bozala na bavie de prière mama azalaki envoûté na place agangata au nom puissant de Jésus ya moni po se sauver il faut azwa mwana sala nini abwakela mbwa ke mbwa koyoka mawa to mbwa kosala nini na yebi te ozomona na place aganga au nom puissant de Jésus a protéger mwana mais soko te ba image ba deko balandi po naza nango pa na yebi te soki yo poza nango donc azwi mwana wana yende moto abwakeli pena mbwa mwana neta bambi mbwa mwana na yebi te akanisaki amemi libanga to amemi nzete yango mama azalaki envoûté omoni donc esprit de mort wana elandaki loko mama azalaki na vie de prière te yango envoûté ya kasi neti azobwaka libanga to nzete obama mbwa okende azosani azobwaka mwana alors wana ezalaki mbwa te ezalaki esprit wana kindoki et puis ndenge babomi mbwa wana sur place ndoki wana place azala na komi pe na problème ozo comprendre po esengelaki po abima na kati ya mbwa wana po ndenge akotaki na mbwa wana bato bazalaki distrait nde amani donc abandaki kolanda déjà mama wana aolanda po abeta mwana na kibota donc amoni nzela te nde amoni mbwa akoti na kati ya mbwa siko esengelaki siko ndenge mbwa wana po aswaki wana ake kobatama na okupe ake kobatama na nini na mbwa wana soka kimaki kaka ake batama na nsima motuka to na se ya motuka to na toilette to esika mo bato bamona te nde esprit elingi ekobima nde bato babomi ye mbala moko ekolandana mpe moto wana efa kufa. Ok, donc ceux qui te comprennent bien ndenge mbwa te ye nde moto atransformaki akoti na kati ya mbwa par esprit mais nde batorture mbwa wana batangisi makila bongo moto wana po asala événement na okufa batorture nde ye donc mama wana soki azali mwa vigilant antenne oyo batindaki wana so abandi kovekfie komona motu mona libota na ye to pembeni ya quartier na bandi maladi do ayebake moto ande moto amikotisaki na kati ya mbwa. Mais Mosali, pourquoi moi na batu ya Angelo Bongo? Pourquoi nzamba ko permettre eloko ani salama? Ok, omoni soki totali na Exode chapitre 20 verset 1 à 4 qui dit Bible lo banabiso nzamba zo maudire ko bandana batata tina 4e génération. Mwana wana za ange mais musuma sumo baboti na itamboleli mabe. Musuma sumo bakoko na ye basalaki batika ki banyongo. Tolobela likambo banyongo ao. Koko akotaka na famille bato lokwaza ki makasi abanda ekolia yaza esutesi akufi malgré tiki liste bandoki. Ba famille aliaki wa baye bakomi na Fox. Bakomo réclamer banyongo. Siko na banyongo wana ba innocent de ba banda kokende. Même ba anja bato bakokende. Mosusu mabe ya ba mama to ya ba ya papa moboti. Mama za na vini. Abimakana mobali nini? Abimakana mobali ya bato. Abimana mobali ya ndoki. Likelemba nini weza na kati ya libota mama wana. Mwana akozala na ye aza na ye ange ayebe loko te. Ma parti ya likelemba to a parti loko moko o esalami na kati ya libota wana ekosala peke ekotisa kufa pe na ba innocent. Ozomona puisque lisumu ya moto moko ekoki kobomisa pe libota mobimba et kondima pe ya moto moko soka ndimeli Yesu Kristo ekobikisa pe libota mobimba toute génération.
Donc, si vous comprendre, vous devez une question pourquoi Angelo Nzambe va permettre à cirque de Luka qui m'a Nzambe Daniel pour y Adam Mingina à yebi ba makambu mingi ezo les cas surtout spirituellement. Vous avez compris que batuba yebake tangu tozo botama tangu mwana zana libumu soki mama na ye ayebi Nzambe te papa na ayebi Nzambe te surtout mama na ye soka ayebi Nzambe te atambolaka na vie ya repentance te banda mwana na kati ya libumu wana lisumu Adamu po aza na makila Adamu tangu abotami ataza mwana na masumu Adamu po ana makila Adamu mais soki baboti na ye batambolaka na vie ya repentance basambelaka Nzambe Yesu Kristo apesi bango identité ya sika ya kokoma bana Nzambe ndenge lobi na mokanda na Jean chapitre 1 verset 12 même mwana na libumu azui pe identité makila Yesu Kristo même abotami azui identité makila Yesu Kristo mais tango mwana abotami ana makila ya masumu ya Adam po Bible lobi na biso bomo ya bana milimo ya bana ezaka na maboko baboti na bango siko so baboti bayebi na bango Nzambe te bana baozala sacrifier ozomona bana baozala sacrifier comment un bébé ya 4 ans wana soki ya âge ne bazoloba wana akoki koyeba ko sambela Nzambe donc aza innocent donc akufi mbeka moko ya innocence bon na ebandeli na landio olobi ndoki na famille ya mama eloni la siki na famille ya mama na ndimtu ba basali loko wana bon na kizete na lobite ke famille ya mama wana mbasa eloko wana po na Nzambe te na yeba ke famille ya mama motesali eloko wana ou bien na zanganga te ozo comprendre ke ba iko tantanga pona yeba non ozo mona donc nga nazali serviteur de Dieu na zan expérience nde ya makambo ya monde à ténèbres eloko moko te ya ténèbres o eza ya sorcellerie ndoki moko te ya libanda aoki kokota na famille na yo ozolanda ndoki moko te ya libanda aoki kokota na famille na yo sans signature ya famille na yo jamais ok bandoki ya libanda bazalaka bantene o bandoki ya famille bapesaka ba mission ozomona ozana quartier na yo ba famille no bazwi koli moko ya kibota bapesi voisin bazwi koli moko ya arme bapesi voisin bazwi koli moko ya nini ya flèche bapesi voisin bazwi koli moko ya poison bapesi voisin bazwi koli moko ya machette bapesi voisin ezikitele biso ozana pourcentage na ozomona siko voisin wana kotala atali bobi na luki ba façon tout son abeti ki bota awa boye position te position na moni mbwa oyo yango moni batu pe bazobokola babiloko lokola banyama il faut bazala na vie de prière ozomona il faut bazala na vie de prière pour monde à ténèbres utilisaka babiloko lokola bibweli na mission musu tokosala na tokoya kolobelango monde à ténèbres utilisaka babiloko lokola bibweli donc batu oyo bazobokola biloko il faut bazape na vie de prière na lobi biso to bandaki ko utiliser tonito boma moto e mususu na poison abokola ka basoso abokola ka mabata na kati ya lupango na ye aotoka mai na pompi tozwi koli ya poison kindoki totiango na monoko ya soso donc esprit moko totindi akoti na soso wana avec koli ya poison to ya acide yo na distraction mvutement batiki otiki nini cantine na mai to ba na pompe ou bien banda olamba o déposer nzungu ya biloko place wana banda ko sukola to so sukola kote na nini okendo zo mufino ko to distraction mo so eka na mai wana da libate na mai wana do sayo mona adodi même likolo alutu kaka lutu zo balola do adodi atiki koli wana poison to ya acide yo po ya baloli yango biloko yo pozo biloko wana matisi likolo ya nini eza déjà pointé
na mutu moko oto banda oluka na kati ya monde à ténèbres na kati ndako wana fotozwa bato nyonso bakolia biloko wana esa bango eloko te mais mutu to pointa kitango ali yango e compliqué ekomi libumu to mort subite mutu akoyi akufa ebele balia biloko bakoya bakufa na babiloko ndenge wana ozo comprendre tokoti na mpuku totindi mpuku wana omoni mpuku pena ya fungola pena san mufinuku akata yo moni ke mpuku akati biloko mais mpuku wana totindaki akotisa kolimoko na kati wana akotisi pe poison ozomona donc monde a sorcellerie boy côté la kibota bapesa kiboy ba se communiquer komi niveau boy mbwa moko azawa kota na mbwa bakotaka donc yo monike wana mbwa ngana zo biso keza problème sorcellerie landa image wana bien pe balancer image wana tela ba na nzambe ba YouTube akanga ba image nyo so somo yango zo mona to tia mingi ba photo o YouTube azana ba réclamer belé donc mama wana azui pena tabo landa zo kimana liboso boy to mbwa nga koma pembe na baluki pena boy abwakeli mbwa mwana batu ba bengaki batu bakomaki musali lelo na ville ya Kinshasa tozomona même na 11h romona ba jeune na ba machette bazobunda romona na 16h na moi to tchaka na bututi mais eloko mingi batu balobi to tuna pourquoi mbwa oyo batu bakoka ko boma na machette tant azo attaquer mwana na mutu amonani te ba jeune na moni ba jeune ba matina ba likola 207 ya mituka bazotala bazo filmer pourquoi distraction wana mais ezalaki de omoni soki diable azako diable alinga a opérer mission naye eloko liboso akosala il faut à distraire bato nyonso bazawana il faut envoûter bango il faut longola bango na makasi parmi bato nyonso batelemaki wana bameli diambande bazawana bameli bombende bazawana bameli whisky balotoko bazawana babiloko tu wana bato bazaki bamelaka wana baza déjà affaibli dans le monde à ténèbres puisque bazo melande biloko eza bilembo diable yango nde bazo mela ozomona tangu bazo mela biloko eza déjà bilembo ya diable yebisanga ndeko na ngai bakozala distrait veneme sa mabomba oganga kaka mais na place bakita ndenge mama na bwaka ki mwana ba na facilité ya ko sauter mbwana lingo sa bango eloko te d'ailleurs ezala bambwa o bambwa ba chasse mindele wana surtout wana ba camarade musu bazala na ngo pe na mapango ozomona soki kaka mbwa wana okutene bomeko ki mandala ndio soki azoyela yo otalie kaka nieboy osalo eloko moko te ozomona mais bato batemi bazona mutu akende ko bamba kiti donc akena kiti pena na lanterne bato batuni bakulu na oyo batambola na machete est-ce que ozomona bazalaki na bango si bazalaki wana ebele nyonso baobelela bakulu no bo bana bayebi koboma mbwa wana bakulu na te mais baye kobome na retard et puis pour mona keloko ya sorcellerie tala après mbwa kosala événement tala kaka après mbwa kosala événement mbwa pa komi loko ya kizengi akomo tala net conscience ya moto puisque asali mission moyen ya komikima akima po aluka amibimisa na mbwa ezalaki lisusu te ozomona donc nzambe apesi déjà bato makasi ya koentoure yango moni milimo ya bana ezalaka na maboko baboti na bango soko landi image wana komona bien mama azokima na mwana liboso boye nde atourne kotourne tala mama aza molai mbwa aza mokuse mwana akokoma na se place ya mbwane mama nde adepose mwana donc bamvute mama amiyebi su te kazalaki na mwana amoni ezalaki na libanga to nzete donc un problème moko eleki wana sorcellerie pirement et puis faut yebake sorcellerie ezala côté moko te ezalaka côté mama na côté papa bayokanaka
nde ba utiliser bantene ya quartier. Mais mon suspect sala makakota former papa sali yango moko. To former mama sali yango moko. Yango moni ko makanyongo. Bino bolia ki biso to lia kite. So papa former papa mutesaki ya bungo bon kende former mama ekota kana famille papa. Pour bazo pourcentage ya nyongo na bango. Mosali, sorcellerie ils ala des côtés ndongo lobi tantôt pe ko sa makota papa ko maman. Mais ceux qui famille papa na famille maman ba yokani ba lié mutu to ba lié mwana. To ba baby sim sala ya mwana na ndaku. Après cela comment détecter que comment tu royeba bato ba na ki docteur comment royeba que non famille papa na la famille maman na ndé ba sala ke loko il faut que nous tali ça ne ba vraiment au tali ça to il faut ka okota na ba prière nganga nando ki baza mutu moko olandi oko kende panganga mususu amoni asali pe mabe azongise pe vengeance wana nganga mususu bokei pasali attaque puisque kindoki bana bona pouvoir te bandoki bana pouvoir te bokei pe asali attaque moni asali attaque abomi pe bandoki wana mais oya kozwa kati na yo oke kokaba yo bana na yo bakoko na yo otiki bango na maboko ya nganga soit disant que nganga abokolelo bango abombelo bango. Ok, tango kei ko kababa koko na yo bana na opa banganga ba oya basi eloko liboso nganga ko pesa bango ba kokoma na mibali ya ba mari de nuit. Ya basi ba kokoma ya mibali ba kokoma na basi ya ba femme de nuit. Potiki bango na monde à ténèbres. Il faut ba koma na mibali ya butu basi. Yango moni basi ebele ya kitoko ba bota botaka pa na bango akeli bala libali ekufi. Avana libala mona mobali ya kufi. Famille mo ba kufela ka mibali bana ba femme de nuit ba papa ba koko ba kende kokota moi ça kitoko mais azobalate ana mobali ya butu donc yayi na kaka mibali aswani saka mibali atazu mobali ya bien comportement ne kimisa mibali ezali na mari de nuit o utiliser ka e pour na comportement mabaki misa mibali impudicité souka mari de nuit mutaza ko utiliser ye pour mibali nyonso azobima na bango a récupérer ka ba sperme na bango. Oh là Jésus. Papa soko bimina mwasi au bois qui sperme et ça la 3 jours na 400 nzoto mwasi oyebi yango ba sala biologie ba yebi yango. Siko mibali nyonso mwasi bana bango publicité wana mari de nuit tango yo bimane na butu azo bimaneka pour récupérer ba maya mibali yango moni mibali muso zalaki na vie ya mbongo comex likolo bando bimana mwasi moko boye ti lelo vie na yo esalani esala baskili okweya na comex musale kufa ba refula yo zalaka na poto na likamoko ezanga tina makambo e progressa alisute okoma kolela mwasi ni yo bimaki na ye tout est comme bloqué. Au sala qui bombanda na mari de nuit. Ozomon. Et zape na mwasi musulelo komotanga mwasi kitoko bona kometula. Au sala qui bombanda na famille de nuit. Abenda yo étoile na yo nyonso. Cause ya suks. Ba parents ba kotaka banda kwanga. Moi ça le pesa numéro parce que pesa numéro pour makambo na vie qui bande on a aussi ba libanda surtout ba na base belé ba linga ba découvrir makambo pesa no numéro na yo numéro na biso zali 081 43 30 475 099 13 16 033 yango nde numéro na biso ni kobengo bengi olandi biso pe na chaîne na biso oyo po miso pe le kana chaîne na biso Daniel obeti DVM Daniel TV bo s'abonner pe belé to na Kinshasa Mode TV bo s'abonner pour miso continuer koleka. Voilà Mosali tozali tout dans makambo te mais au fongoli biso misu basi ya kitoko basi ya to bolimbisanga mais to lo bango mingi to mona lelo bande ko belé ba komo kosela basi o bande ko na so ba na poto ba problème pe belé
oh basi ya poto bazalaka ba impoli mibali basi ya poto balobi mibali ya poto bazalaka soumité na basi na bango ba impoli confusion alors que peut-être eza ba mari pe femme de nuit mutezo bundisa bango. D'ailleurs na koyebisa yo soki toye na 7 étoiles tokomona fo ezala entre 5e étoile to 4e étoile soki na bosani te o nzamba apesi moto eza étoile à voyage moto aza na étoile à voyage ata mbala liboso a voyage nezala na kokoso te esengeli koyeba ke moto alongwe Afrika ke poto eza bitumba bitumba liboso eza na kati ya libota mobali moko aki kobengisa yo pe mwasi poto bitumba liboso yeba ke eza na libota ya mobali wana puisque bandoki ya libota bakotala balobi me biso bana na biso baza bengi bango ta ke benga mwasi wana po akende obengisa famille na ye bakobanda koamvute pe mobali kumona mobali ye moko abengisa mwasi na poto me makambo akoma kosala mwasi wana okondima ngo te insupportable. soki nazoloba kindoki ezalaka les deux côtés yeba ke famille ya mobali bakoki pe koaproche bandoki ya famille ya mwasi na kati ya bandoki ya famille ya mwasi bakoloba ke ye ndenge ake poto akekaka kosalisa mama na ye na papa na ye basangani na famille ya mobali bakoti distraction bamvute pe mwasi omona mwasi akenda poto langage ekoma ya mabe yango bana na nzambe fo kosambela nzambe tala abongisa eloko lolemo po diable etilisaka eloko ya liboso makanisi ya mibale lolemo mangala mabe pa mobali otala mwasi onga muna memie poto boy mangala mabe kaka sikoyo libala ane panzani yango moni bato ebele bazolela na baka oyo kopanza libala te na place opanza libala yokota kaka na nini na vie de prière lele pa na nzambe nzambe aleka na kopesa yo kimia apesa yo solution na kati ya libala omoni puisque libala eza bitumba libala eza bitumba tokoya kolobela na émission ekoya tokosala émission pona libala pona sala ngo bato bandeko ebele balanda mais pona pesa kaka flash omoni tangu bato babalanaka liboso moni famille mobali ye pa famille mwasi po bapesa masanga babiloko mokomona na basangani na moi bapesa biloko mais na butu kaka place basanganaki bandoki ya famille papa na famille mama bakozonga liso même place basanganaki wana baeli soko sangana wana donc ndenge to bala bo to kina to pesa biloko le même chose to pesa biloko après na moi na butu pe bandoki bazaki na lisanga tambo pesa ba biloko bakozonga wana pona ko dixité oya mwasi bakoba biso to tsa mwasi so pona ko utiliser alukela biso mbongo akoki ko bala te poto balisa na butu bino boye ko bale na moi pona ni o pa famille mobile bobi oya biso mwana na biso ndenga za wana to préparer déjà mwasi ya butu mais to comprendre te ndeni to tsaki ba limite ndeni bakoki ko bala na te ndeni to ko permettre ba balana ba yokani bobi bon siko tozo kota ba mvutima poto panza libala wana ba mettre accord okomona tangu kaka batu ba balani basali kutimie to basali prédote civil na nte to kwa kolobela civil basali prédote bakena ndako na bango libala bazalaki bien mwasa zwa kolamba pa mobali boyebo musu pe mwasa la kawana vanda kana babali mais tangu kaka babali réunion salami désordre côté na ndako wana kosakana te mususu po moni mwasa banda kolongola bazemi mais po bote komi problème bakangi mabota mwasi wana yo kansi bakanga mabota mwasi wana ndeni bakotindela yi mobali bakotindela ye mwasi ya butu to mwasi bakotindele mobali ya butu tombo osangana na mobali
eza na mwasi moko akoya kokota na kati wana ya butu mobali wa mwana eti azobima na mwasi ne mobima na mwasi na ete azobima nde na mwasi mosu azoya wana moye mwasi na yo akonserve eza te tokoya kofungola ngo po eza pena makambo vaste bana nzambe bayeba bitumbe bandana ki fianciaille pe eyaka na libala pe kendaka ti mokolo boke sala civil ezalaka bitumbe nzambe asunga biso en tout cas nzambe apesa biso lisusu makasi ya kosala plusieurs émissions babiloko musali alobi bokota na chaîne na ye bokota pe awa bobenga na banimero eza affiché na ba chaîne na biso en tout cas pour bozwa explication claire parce que TV Zangonga nous avons beaucoup de choses à faire mais musali toujours lobela makambo cimetière pe ça sera flash pour royal susu musali lelo to moni mabale belé ya artiste na biso to moni artiste na sabala qui bien deuxième femme tout le monde ba journaliste belé lelo mabale panzani après 3 ans ya mariage ou 4 ans ba panzani ba lobike mutuboye akomi donc mibali ba komosangana na mibali ozomona garçon qui toko to affirmer te mais ça autre ozomona na réseaux sociaux donc ba komi ba pedula ba bana basi ba komi ba lele musali pourquoi biloko wana alors que tout le monde en antenne mboya mobali na mboya mobali basangisa nzoto mais lelo ekomi na bato omona mwana mobali na mwana mobali babalani mwana mwasi na mwana mwasi balosala makambo buzoba pourquoi tolobela na bemission mosusu mpe tokoya kolobela eza na 3 sortes ya mari de nuit et femme de nuit toa na première catégorie deuxième catégorie troisième catégorie très dangereuse dans la 3 première catégorie première catégorie baza besprit o bayaka en groupe babimaka 160 so bengi bakotana na nzoto moto 160 DS sokaza mobali 160 DS bakoya kokote na nzoto à la prix 160 prince bakoya kokote na nzoto po bato frengeli bayebake ba démon basi to benga bango ba sirène ba benga kombo na bango ezali ba mami wata toza pe na batati wata o baza ba prince ozomona mami wata na tati wata ozomona toza na ba déesse o biso to benga kana mokina so ba sirène na basama ba benga bo ba déesse ozolanda to ana ba déesse to ana ba prince bon, na monde ya Krishiva religion hindu Shiva batinda bango en groupe 160 bakoti na kati nzoto mwasi ya basi 160 ya ba prince ba bakoti na nzoto mobali o baba tati wata to bakomo sangana na nzoto mobali ndomoni ememi mobali na masturbation mobali akomi ko se masturber mwasi akomi ko se masturber yango nde motezo memake mobali aluka moninga ne mobali ezomema batu na kilezi bien ezomema batu na kipede à partir ya biloko wana tokozwa pena temps po toya kovandi sango to expliquer pena jour to ya jour nini po bana nzambe bana posala ngo tozali bana na nzambe Yesu Kristo apie biso mission tango molai soki pa kozwa bomoi na biso ezali makoki na ye ndenge moko alingi puisque tokaba bomoi na biso mobimba epai na ye âme, esprit, corps tokabe epai na ye donc biso toza toaba instrument pamba ye moko Yesu Kristo moto azo utiliser biso donc soki azongi te mpona kozwa biso tokoya pena koexplikele yango très bien bana na nzambe baleka na koyeba likambo yango bien bon concernant naosala la publicité ya Yesu Kristo ya bato te natanga bakombo bato te mais concernant question tuni ya bandeko mosusu ya bastar ba vedette oyo moni bazobala basi ya mibale napesa ba témoignage na obanga pe nazala na mwasi ya mibale mwasi ya mibale wana na zoye kaka pona ba sacrifice pona zomona bato ebele bazoganga balobi ndenge nini mutu boya sala mariage akeko bala mwasi muso za ba recommandation mystérieux eza ba contrat mystérieux donc a signer contrat akoki ko simba
bana na ye na ndako ta sacrifier bango. Donc ba recommander fois bala mwasi mibale. Et pour komona mwasi mibale akozalaka mwasi akosala ne ba faire. Mwasi mibale wana bazeme akobanda kozwe kozaka ba avortement. Tantôt komona peke non a sacrifier mabota ya mwana mwasi wana. Omonyo bakata e ba trompe rien a sacrifier nde mabota ya mwana mwasi wana. Donc le col a sacrifié mabota moi ça m'a PC succès. À partir de succès d'azo zambongo. Pour succès zambongo. Omoni ah musicien boya sali makambo soni na rana e wana boya kosala boye pona nini a sacrifier nde mabota mwana mwasi wana. Boya bandozwa succès azwana la. Ah comédien boye asala boye pona nini boye kacher boye pasteur boye yazana mwasi akeko bala ndenge nini azo cultiste. Donc mwasi wana mibala zuye pona ba sacrifice ya liboso abombi na bana okiko sacrifier te. Mais ya mibale wana zuye basala ne ba faire azwa ba succès tambwa da ba mituka bien lia bien banda kwa cher makot consigne condition yali akotikala ka kosimba mwana te abota. Bana nyonso zemazui avortement. Zemazui avortement a sacrifier mabota na edoki amona ta zemite. Au monde à bas sur la plupart à bas sur la règle de bango peut bloquer puisque va sacrifier ma bota na bango. Mais le col la baza basi mo baza na bango ba blé ba kufeli kaka bonheur na ba lokumu yango moni makambo wana ezali libongo. Voilà, yango moni makambo wana ezali libongo mosali betaka flash parce que TV zango ba signaler biso ngona biso koki mais betaka flash to kozonga. Nini za na ba cimetière. Bon, na moni tozwelango pene mission mobimba. Voilà. Puisque to kundola pour na mona ki ba débat moko na ba chaîne mona salaki ya makambo ba huile d'olive. To koya ko kundola ngo pena na mission koya. Voilà, lilo basuka pour na batunya se balandi biso na ba chaîne na biso. Lilo basuka ezapa na ngate po ete suka nde zali alpha po omega ye wana Yesu Christ na lilo basuka kati na biso. Mais loko na koloba na bandeko ba se repentir bandimela Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi puisque lifelo ezali ekotika la kolekate lola pe ezali ekotika la kolekate siko yotala oyo zosala obotola mibali ya bato place noko samba okozale kozala wapi na laka lifelo mokili oto ana tango mokie vexe moko esimbaka ngai vexe wana elobi na biso nani kati na biso pona komitungisa na ye akoki kobakisa ata une seconde kati na bomoi na ye pona bisengwa mokili pona kotambola na mituka pona kobotola baninga mabala pona kopoisonner baninga yo remplacer na place wana mosala ton église obaksa une seconde kati na bomoi na yo soki azali te na likambo ya moke wana obongo ntina nini komitungisa to lukana no bokonzi na nzambe bongo nyonso pe justice na ye bongo nyonso epesambela biso po toutaki na éternité tozonga na éternité masumu echandise biso nzela te donc lifelo ezali ekoleka te lola pe ezali ekoleka te ndeko place ozali yo pona ndenge nzamba lobi na mokanda na Jacques chapitre 12 verset 1 atie mabe na malamu kasi yo moko esika ozali pona soko poni mabe koloba te ke nzambe mutatindi yo na mabe mais soko poni malamu loboko na nzambe kokita likolo na opona ko soutenir yo ko banda na mokili awa kino na éternité na nzambe nzamba pambola bino bana na nzambe nyonso na pesi bino mbotebele soki Yesu azongi to kutena bino olingi ko benga to pesa ki numéro wana 081 43 30 475 099 13 16 033 ba numéro na biso yango wana obengi biso na WhatsApp ozana mituna bengo wana posa prière benga po ete moto ayebi ndenge bakangaka ye nde ayebi ndenge bafungolaka moto ayebi ndenge babebisaka ye nde ayebi ndenge babongisaka
soki diable utilisaki nga mpona kobebisa bavia bato mpe kokanga lelo yesu kristo nzambe na nguya oyo kombo epesameli biso odesi ya bakombo nyonso soki akondimeli ye ye alobi oyo nyonso akobelela kombo na ngai yesu kristo akobika ye alobi mabolongo nyonso ekogumbamela ngai ekobikisama alobi weli te alobi mai te baji te pratiki moko te kaka na kombo na yesu kristo nde tokokota na bokonzi na nzambe pe tokobika nzambe apambola bino bosabone belé na DVM Daniel TV. Bye bye. Bye bye. En tout cas, Siwana, abonnez-vous massivement. Et grand merci à Bienvenue Campagne et puis Sarah Moubinjo depuis Belgique. On est ensemble. Abonnez-vous massivement. On se retrouve au prochain numéro. Ciao.